go. Ser nanga na banda to siliko zonga awa place to linko comparer sikoyo entre connaissance na yo concernant église na banganga etali makamo etali kindoki do to comparer entre misala ndenge za komona pa bandoki banganga na ndenge za liko mona église ser eso ko balancer biloko oyo entre église na banganga concernant makamo etali kindoki bo ba different ce qui total banganga na église ndenge mo kana koloba po banganga oyo namoni yango bazasu kimi na banganga bakomi ko yako sana église siko pour les mêmes bateaux bazako sana kinganga bamoni ke kinganga net so pesa sute komi ko pesa mo reve soni bakomi ko kosa siko ko sala ngona ndaba nzambe yango moni ke même na église makamango eso ko continuer donc eso ko ya même grave donc eso ko sala mubulu na mboka na biso so comprendre donc eza bongo po makambo ya nganga oyo bazako sana kati na kala yango siko presque comme pire na église. Pire l'église c'est non parce oya komona ete batu bazako kene pa banganga bazaki ka secrètement ko kende kuna yo moka mutokei et puis oyo ki pena na ngazandoki yo moka to libota bino botamboli bomoni bayebisi bino ka libota wana batu bosani ni boyebi ezani ka sorta secret mo boyebi ndoki na bino mena ba église c'est na nya tela biso ndenge na za kolekela donc l'église na tango kangami baka mene donc makama secret ça le souci oko osambwe publiquement. Oh yes. Parce que pas nganga famille wana kat bayebi. Mais na église soki ezaki 1000 batu. Batu nyos bayebi. 1000 batu nyos bayebi. Soki koleka na télévision. Monde nyos yebi. Ngakuti na moyo na YouTube famille moko bana batamike baza wana famati de lo mutu nyos ko yine wena kotala bilongi na bango sali nini. Exposé. Ba mama onga na ebiti lelo na internet baza wana ba milulu na bango ba bilongi na bango eza exposé. Ba mona bango baza banani. Baza bandoki. E mona na ki wapi? Na église. Mais ce qui nganga kutu ngeza na télévision te. Elinga yebana te donc église ya lelo oyo ekomi likambo su. Passe. Ekomi likambo su Jésus a comme ça tango mokusa ya. Passe. Pona nini ekomi likambo su donc somo pensa ezana ko banga na ko banga. Ser na ngai concernant kaka kindoki ba pasteur soki ba moni ndoki okoyoka teke ondo chango pe basali manevre asali nini akufi. Meta banganga na tango na ibina te se soki na no yoga teke nganga moko boy ayaki amona ki nganga ndoki na biso et puis pendoki yango to réussir ko pesa ko mona pa nganga pinganga le biso ki d'ici quelques mois bokomona akokufa et puis akufi pe aussi omona biloko wana do banganga bazana puissance ko leka ba passer ba moni me bazoko éliminer bandoki yango te banganga so ba moni ndoki to yoka ka ete ndoki yango pe akufi. Exact donc banganga mayele basala ngo basala kanini ba yebisa ka famille même famille ngo lokola ndoki koko ndoko na bina ngami ndoki donc ndoko na bino wana bozong sa suko confiance na kikamba na kindeko zonga suma kasi na tango bokeno kotala yebo memela yensamba lokola ndoko na bino wana lingaka vime donc bo memela vino sangala ka vino comme ça tango bo memela yango bo memela bilo ko lewo yesake noko to bonda na kala to yesu kotala yo mesiko nganga ko yisa bango nini tango bokene bozwa kingandi oyo botiana masanga oya komela ou bien bozwa nkelo oyo botiana misu na ye bango bazo kansake po tango boko tiango nganga ko yebisa bino po nganga za lukuta moko donga tona na batiki na bataktike tonda na ye akoyebisa bino ke nyoso na tango boko sala ngo e ko sala po ye bo abana ko linga bino abanda ko linga bino to misu na ekufa aya kasuna kipaka paka ne wana te wana ya buto ya lisusu te mbwa bino bolobi lokola ba famille pe bolingi bino pe bolingi no avion ne si l'essence no lokola silsi biso no kwango pe fa kufa mais ko nganga ko yebisa bino te akoyebisa bino ke funda oyo tango na bokena masanga na ye botia na nini botia mokie botia belede comme ça ko yasu na butute ko ya lisusu bino pe bosali bondimi bosali yango boyebi teke poisson nganga pesi bino botie noko ale noko petango akosala afulu bino ale après kuna boyoka nini noko fuit natanga biso ko nini nganga wana penza zalima kasi tala bo bano sale publicité neska ba église wana pasteur wana ye achasaka bango kutu amatela ba wana mpunda rima kutindi ka batu pamba na force boye zake passer ya 150 kg na yo mtu sana 60 kg azotindi kayo okokwete bango bakansa soko kweye donc osuki donc mayele no esuki bien
sona comprendre sero ngolo bake banganga tamba mona rape bandoki yango baza rape capable ko boma pe bandoki yango mais sans le savoir même famille basa la lengo basa la gentil na ennemi na yoke aza so ennemi te boza ba camarade siko mais botala ye kaka et puis jour akolia bosse le hôtel boy na boy sans le savoir que bino ka a utiliser bino po bo empoisonner mais siko bino bo pesi publicité ya makasi ke nganga na biso aza makasi asuki saka tala muta za kolia biso asa nini akufi mais asuki ezo mataka publicité na merci Jésus merci pour la révélation du Cambo c'est na siko to kene na chapitre mususu o etali magie noire qui est kindoki na magie blanc o ezali ke ya bamindele tangu toza kozonga ser na okopesa biso mpe expression concernant makambo etali kindoki ya bamindele na kindoki ya bato moindo. Alléluia, amen.